Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. La brintika no na potovana. Lela kanabana. Ah oui. Lela na bana ko tchali kolote. Si si. Yo sana ba yanzi na basakata. Mwana bango ke mobesubu. Ya. Lela na poto. Lela na yo. Matange zoya. Sevi mtakovanda abando koyamba eto mawo. To yamba bango nyoso ya. To yamba bango nyoso bosko to sane. Na mona ngape bayamba ina ya gola. Oma. Bayamba ina ya gola makasi. Yo mote ya gola ko tchongo même na émission. OK. Bayamba ina poto mari, chérie. Na ebite peut-être kanda. Ana sali bongo. Peut-être et comme bongo. Ah oui. Et comme bongo do yo sko neto zaboye, so yo soina mutu. Ngana solisote. Oyo mto lesa kanga te mto lati sakangai. Si atapata nga yo nani pana nga to nga pana nani pana yo. Na so esa mutu wana te po yo za nani. So za sirène na buto lingo misona moyo ya ko utiliser nga ba utilizanga te. Na moyo na butu na za clair. Ba se be ba utiliser bango. Ebele. Ah oui. Ebele ka pona rôle. Ba mona ko susu na Beli na belle vitivité. Pourquoi? Ba benga nga soutien. Benga nga soutien. OK. Ba dormo ba kana ngai kunya zakana na kate. Ah oui. Na kante. Na kante. Si ko problème na ngeza nini, c'est na lobby quand vérité, dès comme problème. Ah oui. Donc il faut na za zoba muntu na kumisaka muntu. Kaza mutabanzele belé. Pourquoi bon na quand ko to bazo porter ba plainte. Bango pas continuer au kangisa. C'est tout. Ngana songa ne bande bakangi mu ranga sepeli. Na sepeli pas ko sala a Rwanda te. Pas batamaka. Ana mboka na ye RDC. Oui. Bakanga ye ba samba. Akene prison, a obimande ya gola bimaki. Ah oui. Abomine mutute. Matière on peut ba pesa ikaka bango ba na famille bota. Bango ba pesa mura matière. Basali batna bango nani. Muka za na bango. Et puis ngani avali benga Gabriel yo muninga mwaso utilizaka ngai na kota na buzoba yo fandaka. Nini kaka. Ba film so ba valeur na bango te. Kanga bango akene ko samba nde ba ko samba. Ata ba babi batu ba kisam na ba plainte baya na ngo 1000. Ya gola pe ba ki na bango 1000. Mais ya gola ali banda. Parce que ya mira esa to bunda na kia to kufa ki to donc tozo lela. Oui. Obi ke ni na mira esa ata mokonzi moko ataki différenté. Je te dis bato nyoso tu ba tchaka. Bato a mawa. O bazaka bato ata 500 tie. Atomona yango tenga mtazaki na caisse. Pe tomona pe appel ya vient na société te. Tomona pe 50 francs na été ata ya kokata. Président na. Président. On comprend. Après à part pe président moi banini mama boda pe betama. Banini? Maboda pe betama. Bazama sont balé. Et maboda betama ezama kambakala. Tanga kenya na potote. E betama maboda betama. Ba ya ba koya kisasa yo ko proposer nani. Na début mama. So ba to ya ba maxi. Na nani na il y a des vos ou bien donc dans le bandeni. Président Ngadiadia. Des vos bien apo. Bon ça tout là. Tiens, ils ont été. Ya ko futa bien na ye. Na makambo na chani mutute. Bien. Ya ko futa ne bien ye. Na la ye ne ko chika. Ako wela debia. Te mutako ko pesa privilège na bien on cause bien Ngadiadia. Apo firenje. Nga kana ba courage belé mais est-ce que tellement que bat balinga nga susute. OK. Ko bat balinga bato bazala bazoba bazio basai so buzoba. Et mangona siko esimba raté. Balinga nga pendate. Donc na kokasu ko telema na makambu te. Na ko tala kana miso. Ozomona Sylvia zaki avant mao. Omoni bakabwana kana bango. Vous comprenez? Les qui a fallu ba provision zo ya. To lo banyos. Mawale la terre na ndeni. Akolela. Tanga kene pe ko bala pe Sylvia ngazonga ikana ndako mauti. Basonga ne suna mawa bazbote sumu na mibali. Yo obosani. Ekasi. Sikoto lo bani alinga inani.
alingai ka mauti eloko bimisa ke ka nini pola mao bazuma fight kuna mbongo Martin eloko bimisa ke zaka mbongo ata mobali ne papa mwana na ye bafana ndako moko batin belé ba ne belé atayo moko alela te botika biloko wana il faut basukole pe est-ce que ya olinga basukolaye ayebi ke balinga ke te olinga basukole te olinga te akeka na église basprendre basambeli mai asengi molimbisi asokoli yango na kanga na conseil na pesi est-ce que basukola vac moko ye journaliste o na kombo ya bitoka toka asali émission moko abengi batebele ba pays ba lesbiennes a détailler bango et lobby kuna autre deux fois troisième fois tous na vie belle azaki na déjà na 6 ans ya nini na ye après troisième jour ba sa émission ndiko finga afingi ba mari ba PD afingi ba cardozo ba lesbienne ba Jérémy ba te belé je sais pas na Jérémy afingi ba te belé ba PD penza ba lesbienne c'est un problème ten il pas la lesbienne c'est un problème ten baza ba PD baza ba lesbienne vina bango tuka makambo yo ezaka somo makambo ekoma boy tango ofinga boy ta chape boy yo bongo koto boy elle on système munduki ezongi boy monsieur ekebe yo muna munduki nde yakate Banaki bana mokili mobimba yo moto lukaka place ya kopema pozwa repono kitoko tala place ya kopema yango yo chez Vicky Lodge appartement awa okoyaka kana bilamba na yo ndenge ka kozalaka nyonso okokutango awa bazali na ba appartement o ezali na 3 chambres salon cuisine douche ya kitoko pe bazali na ba appartement mususu ya 2 chambres salon cuisine service kuba awa soko koti chez Vicky Lodge appartement kuta ba mbetu ya kitoko nyekese tala kaka ndenge ezali na ba design na ya defwa te e bongo côté ya ba salon VIP e biso pe sala manger ba split ya mobimba c'est-à-dire que penza ovandi lokola na pôle nord po malili ya kosakana te côté ya mai lala pongi ya ba bébé po mai awa ekendaka te e bongo côté ya courant zala penza na pongi bazali na mobange na groupe électrogène oyo soki kaka courant ke ipa courant ye boum mbala moko groupe peli oza mobimba okosentir yango kutu te okanisa suki bongo awa chez Vicky Lodge appartement bazali pe lisusu na boîte de nuit ya kitoko adresse Zomi na avenue Lifuta numéro 4 quartier Lagos arrêt mosquée référence plaza na commune ya Ntseli tope okoki kobenga bango na ba numéro ya téléphone oyo awa chez Vicky Lodge appartement nyonso ezali ya bio. Voilà, merci na ba tout bolingaka Congo Liziba TV, bolingaka émission na biso ba vérité a na kati ya Congo Liziba TV. Merci na ba abonné tout batala ka émission na biso pe ba sepela na biso balingaka ko sepela ko tala biso tout nyonso na kati ya émission na biso ba vérité. Merci na ba partenaire lokola FBT Misalande, merci lisusu na papa Paul Fiki pour FBT Misalande, monter maman c'est Nathalie Fiki pour na peso mbote. Sans oublier encore ya Gisèle et Tati maman versa c'est monter ma prince Jicloina na peso ba moto bisko zali continuer toujours kotala biso continuer toujours kolinga biso pe na ba bosso balinga ngai pe ba sepelaka ya mission nanga lokola Gelor et Kang aussi je te salue Zadio Kazali na peso mbote ba tout balinga Gelor et Kang aussi Oscar et Marie tout le millionnaire en culotte na peso mbote bino tout bu continuer kotala Congo Liziba TV. Merci sous na ba partenaire lokola Simon Ikamba ba petit béton jeune millionnaire na peso mbote nazana lelo tumba ya Gabi na ngai ya Gabi na biso to ko un peu ko analyser moi ba makambuzo leka lelo na kati ya monde na biso na kati ya théâtre na makambu nyonso peut-être émission moko ya Gabi asiliki azo démarrer si atula je sais pas to éviter to lo bango mais ba imba to so bunda pona matanga ya Janiza famille bato wana ba si atula ba bundi peut-être ba so $10,000 oyo ya choisi matata pesa ki. Est-ce que tu as suite na ngote ba évolution na ngoza ndenge nini peut-être que maman Denise a presque 2 billets pour baya to muni kuna je sais pas to kosola kaka na kati ya émission na biso ba vérité. Bonjour ya Gabi Tumba. Bonjour les keleke.
Boni santé. Kaka yo santé na kitoko. Nzamba zo batela. Atiti ka matanga yo yebika. Ah oui, atia matanga mais toujours bijou kaka. Théo. Ah. Nakendaki na église. Nazongi. Na mona ole yo oye, na mona na kingo. Ngabite na longola. Ah oui. Na tcha na liboko. Ah oui. Ah. Voilà, ya Gabi, lelo tomoni matanga. Programme bimi. Il y a matanga, il y a Gianni Fay. Tomoni que Ezoya, j'espère, sur le 23, le 27 ou le 29. Le 27. Le 27, matanga, Ezoya, qui déjà qui Kinshasa. Je sais pas, et ça, les biens ni comment la première dame, fondation ya maman Denise Nyankero, au fondation de Sali Maman Minene, et ici, matanga, pas même un mois, pas même un bébé, ou mettez ma matanga de Gonabiso, Gianni Fay, au cours de la pour la fondation Maman Denise Nyankero. Vraiment, on appelle si fondation Maman Denise Nyankero. Merci beaucoup. Ah oui. Merci pour tous les bannis ton salaté. Oui, oui. Tu vas te bandara puis tu souka wapi. Vous comprenez comme que beta na ba calcul. Ya ngola kutoa ezakinde likam. Bon siko yo poto to souka wapi ba kunde kaka kuna to ndengeni. Ozomona. Mais nzamba lola tiki bisote bambela ya bato poto, bambela ya biso pe bato awa. Nde sali ke Maman Denise Nyankero a sala quelque chose. On a liwa ya Gianni. Vraiment nzamba pambola ye de génération en génération, ba koko ba kokololo ba donc nzamba pambola famille à Fachi Beton. OK, nzamba pambola famille à Fachi Beton et ça la rabongo biso to senga na Maman Denise Nyankero surtout fondation na ye et nous vivant parce que ba da rappeler biso to zana na bon moyen ça la bien il faut que ba kaya ba artiste na biso pe ba chroniqueur to za ba na Congo to za ba na mboka Maman Denise yoka pe biso na bakana biso ko suma biso pe bo bengi biso bo pesi to pesa ba idée ba projet na biso ni to ko sal ni to za posa ba matériel to za na ngote ma bebele bele bo pona culture kaka ya mboka ya Gabi matanga zoya ngapena osenga pe na fondation pe pona papa la biso pe oya asieta ki sans scénique OK po asieta ki abukana ki mukongo asali 6 mois akomi lokwa squelette to ki ko senga to sengela payer azwa tane fisque carte ba pesa ta carte moko mbangu akende ba soigner na hôpital ne ba soigner tout le monde. Ah oui. Et ko sala penza famille na épé bien. Ah oui. Comédien moko sans scénique na Tchango. C'est bon, tout ça l'effort peut to qui na yo, to qui est carte pour émission pe na visibilité ça la bien carte ba soigner mu Congo po azo télémater mu Congo et bukanaki na scène. OK. Merci Agabi. De tout moni parmi ba mère artiste bazan de ba mère mboka basaki veiller Moxel kuna on pense que de quelqu'un qui toko tout moni Siatula à l'équipe devant ba Maxi et les autres ba Molaï ba Tebele. Mais c'est là bas miomir des réseaux sociaux abi miraye ça utaki okufa awa aza parmi bato ba travailler na Siatula sikamoko parmi te bana ya Siatula mwana ya Siatula asala côté mususu te asala et pas Siatula abandi carrière na et pas Siatula akufi et pas Siatula c'est ça. Mais tout le monde sali moi polémique tout le monde peut la montrer sur les kambango oyo pe olobaki sur les kambango le tout le monde sous et ça les moi polémique ça les moi polémique c'est quoi d'abord yo na moni obimi sobi que ya Miraye sa mona na te alobe le côté azalate mais pourquoi ya Gianni oui na loba ki clair ngalo na loba clair parce que ya Miraye sa to bunda na kia to kufa ki to donc tozo lela oui obi ke ni na Miraye sa ata mokonzi moko atia ki différenté je te dis bateau nyo surtout ba tchaka bato a mawa o bazaka bato ata 500 tie atomona yango tenga mtozaki na caisse pe tomona pe appel ya vient na société te tomona pe 50 francs na été ata ya kokata président on comprend après à part pe président moi baba banini mama boda pe betama banini maboda pe betama bazama sont balé et maboda betama ezama kambakala tanga kenya na potote et betama mabode betama vous comprenez to tika ko mona te yango moni et soit kinga comment mwana na yo ya groupe pe moi sine et moi sine te bazaka makangu kala babetaka pas moi sine babetaka maboda moi sine siko kama maboda kaka ndeza kaka bavandaka pe moi muke vous comprenez sikoyo opesa ta infronté ata 50 fois okata ni appel
mais na kamu na makambo ya Jani na moni ye penza liboso azo bima pe azo loba azo sala bon ya dadi même man ata 50 francs pété à dadi ozo mon po sikona soto lobaka ate foko yebisa muntu ayeba peut-être mabe moko azo sa lobi nani bila ya ko kufa a continuer kana comportement wana foko yebisa ye ayeba ke mabe oyo azo sala na groupe na ye atika nanu ngadia pe abima ya oya mwana na ye ozo mon c'est ça andenga mabe ta za vieux na linga ke mingi olobino ka vérité na bina kapta na linga ke mingi penza ye pata moninga wapi parce que lobi bila li pa ko kufa ako ignorer il faut yeba mabe azo sala obotiki mtu na ignorance bo tonga ye faut bo yebisa ye aye balobaka kasi balobaki OK bato balobaki yo bongo lobai pam bato balobaki ba mirimiraki si ya omanga siko kwa mama bimisa ngana ye wa bango parce que batikali ngana comme na problème voilà merci na linga ko tonga te faut muto ayeba oui yeba comportement likambo bozo loba mutu fa yoka yango bino c'est aoyeba ndeni a changer ndeni c'est ça voilà c'est ça mais ma initiative ça les a bien j'espère bunda tikore ya baluka balanda oui basali bien balanga na confiance à Maxi oui on a confiance à quoi ngai si soka telemi ozo mona yaza mwasi mobile oui a confiance na ye so na kambi ya debi wana so bat ba ya bakoya kisasa yo ko proposer nani na debi mama so bato ya ba Maxi na nani na il y a des vos ou bien donc dans le bandeni président Ngadiadia des vos bien apo bon ça tout là bien ils ont honnête ya ko futa bien na ye na makambo na chani mutute o bien ya ko futa ne bien ye na la ye ne ko tika te ya ko wela debia te mutako ko pesa privilège na bien on ko za bien Ngadiadia apo firenje Maxi pe ara bagarre vous comprenez pesa un message mo retambola ki voilà mais l'autre on a qui je sais pas moi makeli moto le kaya gabi sur ba réunion ba na chiche ba tomboka ki to mona pe message moko par président Ngadio ça sala ba ko c'était une organisation je sais pas est-ce que vous avez ba organisatrice na kati ya likambango on a qui ça est-ce que ba chiche pe boche bango ba intégrer to soit mi balé Zizi na momo to ko tia tout le monde peut j'ai Ngadio c'est ce ko ba kotisa ye ba kotisi pasa papa na ye pour tout le monde te ba tumsupe bazali vie masumu fazala yelombe fazala sakala oxygène ça pas un chien chic choc et casse tout ça ba descendre ya Ngadiadia wa bana biso to ba koko Ngadiadia oui ozomo eza mwana na ye mwana mtakufi to matatu kita ye mta former Jani ozomo na tanto ta moto iba mike to mona Jani mona to te konda mona muke si oui mwana ye auto soit pena mère vala na tongo que je sali apesi mère vala bote mama social mais abia kolanda ya na mbongo na ye si mais ba artiste va ba belé j'espère ba artiste ba oya pe la mbongo na ba OK de beau organiser ko bi makan mois prochain quand j'espère les cas c'est ni fait montrer les premiers OK ba kuna l'aider OK ba kuna l'aider avril beaucoup de wapi na nécropole bino ba artiste mutaché le côté j'espère baba qui cotisation exate officiellement comme ça cotisation exate mais n'empêche na ba groupe amike bo tout ça nous cotisation na bino oboki ko kenepe mama ezwa bien bana Jani opesi okuna boezwa okuna et puis ba camarade mao donc epesa pas mao mbongo ya anzi yango si ozomona c'est ça vous avez une organisation des autres salango il faut to salango il faut to sala yango ozomona ngaka na ba courage belé mais est-ce que tellement que bat balinganga susute OK ko bat balingaka bato bazalaka bazoba bazio basai so buzoba et mango na siko esimba te balinganga penga te donc nakoka suko telema na makambo te nakoma talaka na miso
Mais tout le monde qui m'a dit mission moko boye alobi ako loba ya di bato zo yebisa e ozo le lapé mingi tane déjà abala kayo pété abala kapé moi somso maman Sylvie je sais pas ba yobi mako ma dana vino botaka na yo pe na makam oyo ko ki éclaircir ndeti ni ko bandeli parce que ezolo ba maman mingi ke ma ozo le la mingi ozo le la papa mwana mingi lokwa mobala bato bazolo bana maobongo na okamwa bango ah oui ozoyoka bato bazolo bana maobongo na zokamwa bango parce que si nani Diani tu abimé ndaka ke kobala Diani abimé ndaka maonda ke kobala Sylvie to boete Sylvie zaki avant ozomona Sylvie zaki avant mao omoni bakabwana kana bango tangu siko Sylvie papa bango ko komba soki gouverneur soki nani ngwana na mboka ba ya ba Swahili kuna Diani pe koto comme ko régner Diani na njonzi de ba exo ko yo zo contact ba ko zonga pe mi bana so ba théâtre so ba pe moi ça za mbongo famille za na mbongo nda chaki mutu mais na ndako ya mao bazana mao ndako moko bazo vivre na mao esika moko baboti mwana bango Andy Star ozoyoka nini kaka alela te bo mwana wana alela pona mwana te mwana zangi papa eza pete ezaki likangu moko pete kia likangu kaka bapete ezaki pena bavanda ndako moko o banoso bayebaki yana mao azalaka na mbongo abala mbala mbongo na Angola asomba le plan bapesi le plan na mo Diani na mao ba ofanda ba provision eyaka ba nini noso eyaka oyana bango na ya mimi na bango zaki motema malamu osakana te vous comprenez les qui fani ba provision ezo ya to lo banyoso mawale la te na ndeni akolela tanga kene pe ko bala pe Sylvie ngazonga ikana ndako mauti basonga ne suna mwa bazbote sumu na mibali yo obosani ekasi sikoto lo bani alingai nani alingai ka mauti eloko bimisa ke ka nini pola mao bazuma fight kuna mbongo ematine eloko bimisa ke zaka mbongo ata mobali ne papa mwana na ye bafana ndako moko batin belé bane belé ata yo moko alela te botika biloko wana parce que lelo to moni pe ba message okende balobi to mona ki pe l'abri na kenda ki tina ambassade bazaki na ba molai na bato ebele bazalaki na kati kuna bato mituni bamoni molai bamoni siatula maxi payaki te mais loka mpona nini na po ayaki te siatula ka kozala lapo inayi kosala nini il faut basukole pe est-ce que ya olinga basukola ye ayebi ke balingaki te olinga basukole te aolinga te akeka na église basprendre basambeleli mai asengi molimbisi asokoli yango na kanga na conseil na pesi est-ce que basukola suba et comment ka mai basambeleli basali ba prière basukoli yo et comment bongo za sonde za ekala te ba la to libabe nzambe nanga peut-être le quoi mais yem ta signé ba papier ndeto yokaki yango ba efaki ka yazala si est-ce que tu oublies pas koza ki ça to ya ne bozo nzimité la bienvenue. Ah oui, hein. La bienvenue. Afa na atika ya ulukane makambo te. Et bon lo musumba ko lukola musika ba ozo te na pembeni bazuyo. La brin tika no na potovana. Lela kana bana. Ah oui. Lela na bana ko tali kolote. Si. Yo sana ba yanzi na basakata. Mwana bango ke mobesubu. Ya. Lela na ona poto. Lela na yo. Parce que nous quand grandi il y a $10,000, €10,000 il a choisi ma tata pesaki. Nga kuna ibtenga zo kwa kaka osoki oba kende ko senga ngo ba ngoli 2000 eskali 8000. Deka na yoki. Après ces rapports na groupe na kisasa. Nende to yoki ba eskali $8,000. Yango ozo zela soki ba oyana ngo. To ebite so pe ba. Pour ça il raison il y a 2000 balongo là ki. Ba iba to bakene ko ba basaki commission basenga kiso choisi matata. Kasi commission te balongo ni commission ba ngwa 2000. Nous avons un militaire. Balongo li deni. Bapesi batika na wini. Za maboka nani? Na yedi pete. Vous n'êtes pas divorcé. Vous n'êtes pas divorcé comme là. Vous pas passer à tout là. Et pas divorcé monsieur ba ekoma. Vous c'est à tout là. Te ba pesa sia tout là te, c'est toi za mtu nini ya. Te okazu to so la ka okazu azui. Eza pa na. Te en tout cas na yebi te na yebi mama mbongo te. Mais divorce to yebi ekoma. OK, comment? Ekoma. Ekoma. Ekoma, divorce comme ça.
So ba PC nini ba yebi. Ba yebi. Voilà, merci ya Gabi, toujours sur la radio, continue toujours sur la maram oyo. Mais ya Gabi, namono zo regretter trop bi été ya bat parce que namono pas biso to saki bat batina ba page belé, pe namono yo sous sala ki aobi, jana kufika ka to excusez na terme na buzoba. Na buzoba ozoka na kanda po ani kanda ya soka changer ki na vie makufite. Ah oui. Minute. Ozoka soka changer ki vie makufite. Omoni bato ba bela attention. Oui. Ba baxela ba ma bete. Si. Il faut ba ko cajoler. Il faut ça là que ayo ka mabete, ayo capacité. Pour ce kayo ki passe ezonga na moto. Ayo ki passe ezonga na moto. Ayo ki passe ezonga na moto na kata moto ki na ko créer problème. Tant que créer problème, au mona kali kamwe ko ya eroser la kutu teke o akota hôpital, mo aka kakei. So ki pende solo lingiye. O lingate mabe eza amona ka mabe. Faut le ka toujours amona ka malamu. Ah oui. Ozomona soto vivre na moto yo o ba tension ko isaka esala ya koma pembe na ba AVC neti ba niveau ba jani wa koma nango il faut le ka toujours ko esala ka malamu ozomona c'est ça soko lingi était tikaye akene na ye akesa vie na ye mususu ke o confisquer ye akenda ko tika bana classe po bobotaki yo zo mobali musoko tisaka ya souffraka c'est pas bien. Comment muteza ko chube mbelite ba bo mamutu petit à petit na makambo yozo salayi pena bato ba bela attention za déconseiller to mobali wana za bien te pona yo faut ko tikaye ça l'effort souffrir c'est moi si wana za bien te pona yo tikaye likambo zo mona za bien te pona yo tika yango eloko eti ya penza ezala ka bongo oui soka sa ki vina e mususu me akufite mtu yakina batu musuku bazo zela ye na maboko poele be bavanda na bango tana ye ba lever na bango mais ça so epe mukanda na yaka pe kwenda vutuka on va faire tournage de film comme vague tout nyo ça va me recorder na film boni oh ba jibe kutu ba mida ba métis ba sa kitoko ba kenda na mo pe jiba va ne pe normal oh boniko. Voilà, merci na tout bazolanda biso na kati ya Congo Liziba TV. Matanga ekita le 27 et les qui na morgue na cinquantenaire. Bon, supposons que ezaka jour moko to ezaka jour moko kaka. Ezaka jour moko ba to tchango na musée national. Oui. Le Rolango place des artistes des kaka. OK. Ah oui. Après wana bien de consolation bochete mutu so zaki na mwe boku sangisa keloko na bino bo vani quelque part bo meli otambo na mbono aliboki na kwanga so esika boko ko iboki ko solde osomi bière nota mi balo melite poko zaso ya Gabi trolo bandeti nini matanga ezoya sevi mutako vanda ba ndoko yamba eto mao to yamba bango nyonso ya to yamba bango nyonso bosko to sane oh kuna lobi kuna babi femme légitime famille jani babi ba regetaka mao yo kai bango te kasi bango babi ba regetaka mao quand même famille na femme légitime quand même famille baza mutamta ndenge na ye mutamta za kolia na ndenge na kwa na ye akolinga mutune pe na kwa na ye ozo comprendre ka famille na babi Sylvie ka famille na biso bazo ba biso regetaka mao ah oui to yamba bango mbaye entre mao na Sylvie bango mbale basi na na vanda vraiment ça kende yo moni. Ya. Pour éviter des problèmes. Donc, mawa va aller kaka ko pembeni tu vas na biso. Olela na biso kaka. Si va venir. To tiki moi sa bague. Aya fai na ye. Toni yango te babala ki ete. Kabile commune. Oui. Toni yango te. Ata tomati to kiti. Oye mo pa le kaka émission biso na kufi mto akusala yo tata otala ki yango. Sylvie. Aloba ki yango. Voilà, je vois, il y a Gisèle et Tati, Maman Versailles, c'est monté ma prince, Giclo Winner, après Simbote, il y a Gisèle et Tati, Maman Versailles, c'est. Oh, bah, qu'est-ce qu'il y a, Gabi? Il y a Gisèle, Tati, Maman Versailles, c'est. Monté ma prince, Giclo Winner. Ah, mais il y a kaka. Il y a problème. Il y a Gabi, les autres, Vac Mokoye, journaliste, on a combo à Toka. À ça, l'émission, à Bengi, Batebele, Bapédi, lesbienne. À détailler bango
et lobby kuna autre deux fois troisième fois tous na belle azaki na déjà na 6 ans ya nini na ye après troisième jour ba ça émission ndiko finga afingi ba mari ba PD afingi ba Cardozo ba lesbienne ba Jérémy ba te belé je sais pas Jérémy afingi ba te belé ba PD penza ba lesbienne c'est ça problème t'es il pas la lesbienne c'est ça problème t'es baza ba PD baza ba lesbienne vina bango ah en tout cas makambo yo ezaka somo makambo ekoma boy tango ofinga boy ta chape boy yo bongo koto boy elle au système munduki ezongi boy muso ekebe yo muna munduki nde yakate muso ezongo boy yo pe kozwango yepe kuna zwango tu vas bazo kamwa attends on a bevi na 6 ans anniversaire na après trop ça c'est l'émission ko finga ba linga ba PD ba te beli ba PD je sais pas pourquoi ngape na ebite nga tala na so ba bilo na bango te nga ba bilo na bango en tout cas les questions na tala raté l'information nyonso na zo ka pa na bino atala na so te pona ko éviter ba problème pour et comme on makambo ebele te donc obeti na ngo kara équipé na hoté ozomo c'est ça kofinga mabete finga na mutu finga no mutu mutu so bando finga zo finga obeta kaka yo bika ka beta kaka yo bika beta kaka mko ko solo surprise mko la solo surprise nde okoyeba ya kabongo sali mabe comme on a des mères à sali commentaire bibo tika ko sangisa na belve ma musara zolo beza maram na yemo za rien à voir na belve pour ba so ba comme ba bino zolo ba lelo finga ba yipa finga ka belve lesbienne biso to yipa pa na ye okili ezaka bongo yaya okili ezaka bongo yo finga mutu neti ko mone ko bima bongo ko bima te si lesbienne ko bima te PD au PD est-ce qu'il y a des problèmes neti o mari ninga zata ba fingi ndenge nini yo tara pour ma réponse a répondre à te o mari répondre à te finga ndenge olingi na sepelaka ne mingi mais bata bongo eza na mokolo mosusu okwela pena libabe pe bata bakumisi babi non amoni mingi bata ba soutenir ye vous comprenez c'est ça il y a un problème yo onde au sali constant eza 12 to mutatindi to problème to eza likamoni nango po est-ce que moi na problème ngai pena net ye na kokolo bana te ke o soki basali 12 soki ni oye ndenge ezana so ba lobine kaka loba boy asali yango so ba bine kaka loba so ba hypocrisie ezana musala oyo hypocrisie ezana musala oyo ya makasi chance nzamba akomi ko dévoiler moko bakomi pe ko comprendre nzamba akomi sa bato na suka si osalaka mabe mais nzamba bando fungula moko misu moko donc misu efungwa mi bamsu pe ba misu efungwa makala mais bazowela ka pe sona lobi ba obenga ngati to di kamto ana ngo yango wana vous comprenez parce que muno so finga ka mutu tango ebike bato na ba finga ya bango ne ba finga bato pona yo okomona le ba ofinga mutu wana apena kisasa vous comprenez to so fana ndo vivre la monde mo beka ya boyi biso sa to ke na ngo pe ka bongo to mi mango ka bongo zoka ke kuna so na famille bota zo ke sko jouer est-ce que yoka ki yango pe o mari bi moi alingi so kuna te ndi tozoyoka kaka na ebite est-ce que problème est entre bango na ndeko na mwasi en tout cas na ebite na ebite la bina tala na ba théâtre te pas tala ba théâtre te na koma na ka kota mingi be émission na ota na be émission mo pe fatigue so que tu peux na ba no za ka fatigué na promotion na ya $350 en tout cas bandeko to continue la promotion à $350 et pas dans ta casa
anata kaza motema malamu na ye tellement bato basengaki babi mama otie $250 yango banini ta moke boye abimisi susu cadeau mosusu ya $350 $350 ozwi 20 sur 20 na yo na maluku mekau soko olingi visite otindi ndeko na yo na $20 na ye $20 par personne aye visite ake visite atali asombeli yo bandeko mpe bazongisa bino nsima te maluku ezofungwama ndeko mosusu akoya koloba na yo eza mosika yo mpo oyokeli ye osombi te etali yo tokofiniko dra olali balali yo tofiniki yo mpenza bulangeti ti na motu ntango bulangeti ekolongwa place oyo naboyaki ya 350 ekomi nde boye trop tard. Voilà, on reçoit bien Nana Takaza pe. Yo kuso solola na ye. Alinga artiste makasi. Voilà déjà mutanga. On a eu projet déjà ils a bien. Na devina voir qui s'arrête à descendre. Wana yo liso na yo na. Mutu malamu akiye kutakabaka. Ya kabela batu ba terrain. Ngato pesa Nana Takaza. Ola mère na depuis. Kale sika to utaki tozaki le 20 le 21. To kende ko kabela bato bakimaki guerre oyo ya banini wana bondo wana tolandaki bango Nana Takaza apesa bango place apesa bango tala nini ba hectare munene bafanda basala bilanga balona bazwaka mbongo mwana mwasa motema malamu boye. Voilà, moi ça motema malamu penza et ça la bien c'est dire que Gabi osubeli quand on c'est que obine c'est que zana mutu azotinda la fille wana bosko to lobani ah oui net ngana ebite que mari azo tourner sur stage je ne sais pas na yebi na ngate on a tala nga pe théâtre te ozomona pas lobby bon ça je vois pas bien ngana salani ça dit talieti ata elle talieti le but de la vie talieti mais ce que je vois pas bien bien ça nzambe on a mona nga pe bayamba ina ya gola omar bayamba ina ya gola makasi yo mote ya gola ko tsango même na émission OK bayamba ni peut-être pour ton mari chéri na ebite peut-être kanda ça bongo peut-être et comme ibongo ah oui et comme ibongo do yo sko net oza boye so yo so nga mutu ngana solution te oyo mto lesa kanga te mto latisa kangai si atapata nga yo nani pa nga to nga pa nani pa na yo na so esa mutu wana te po yo za nani so za sirène na buto lingo misona moyo ya ko utiliser nga ba utilizanga te na moyo na butu na za clair ngate mukusewe ngazo famia tata na ngati clair misoga ba tse be ba utiliser bango ebele ah oui ebele ka pona rôle pe mo na dévoiler ebele mo na bengi na tournage abi na braza subi na mo na tourner abi o luka kala menke ebele abi o na braza na ko na matanga na subi uza na mo na tourner o bangi no ka kuna obonie na bi mtana braza yeyo ya passe tala siko ila passe pe ma wale ketu ba tuna ngapeli le ketu tuna ya Gabi po ba mona ko susu na Beli na belle vitivité pourquoi babenga nga soutien benga nga soutien OK pas dorma bakana ngai kunya zakana na kate ah oui na kante na kante siko problème na ngeza nini c'est na lobby quand vérité dès comme problème ah oui to il faut na za zoba muntu na kumisaka muntu kaza mutabanzele bele ata na site ya traité na zo akambongo soki na leke émission bombe succès soki na sali boye bombe donc nzamba asalanga na bamakambu asalanga na biloko ebele na nzoto dafu boy confirmer que na botami artiste ah oui sana za na bato bafingelaka nga bato ah oui na force akate il suffit na saka eloko moko to mibale yindi. Vous comprenez? Ngi talaka nga te. Aza banzele belé ko zwambongo. Ndo mona nga bo. Voilà, ya Gabi to moni. Banadège bien sûr. La carte qui gagne, moi ça y a patron. La femme du patron. Bazawana, ba Mariam Vargas. La PC Mbote skazali bazala carême bandi da carême, moi ça arabe. Oh, boni. Nini kaka.
Na oza so naza ngote na bengi téléphone pas. Na mbongo te. Eza pasi pona za na ngote. To baka ezaka artiste na beta matolo kaka. Ya pasi. Yakabi l'autre monde comme affaire ya kokangisa rabato. To moni ça le l'autre des camps. Côté pe mon côté assis là, to binga ba cook, to moni le côté famille libota pe. Mais moni plus côté bokanga meza mingi pa ya famille libota. Pe ba bona bango buzo bana komona bango ba ko pe. Om na ngeza que bakangisa na bango kaka bakangisa bango nyos. Bano bima na bango kaka. Basa bango le rotin. Basa bango le rotin ba konjona ba to tandi ba ofinga batalaka. Ba konjona ba yebi ke ba finga na ka bango nyos ba yebi. C'est ce problème quand on t'a porter plainte. Ah oui. Le quoi na ka o balingi na bango porter plainte té. To yebi maele na bango ba osala té. Ba fa na bango. Le quoi bango na ka ko to bazo porter ba plainte. Bango pas continuer au kangisa. C'est tout. Ngana songa ne bande bakangi mu ranga sepeli. Na sepeli pas ko osala a Rwanda té. Pas batamaka. Ana mboka na ye RDC. Oui oui. Bakanga ye ba samba. Akende prison, a obimande ya gola bimaki. Ah oui. Abomine mututé. Matière un peu ba pesa e kaka bango ba na famille libota. Bango ba pesa mu matière. Basali bat na bango nani. Muka za na bango. Oh. Mutabomba nyo aleke na mayele. Et puis ngana vali benga Gabriel yo muninga mwa so utilizaka ngai na kota na buzoba yo fandaka. Oh, nini kaka. Ba film so ba valeur na bango te. Kanga bango akende ko samba nde ba ko samba. Ata ba babi ba tu ba kisam na ba plainte baya na ngo 1000. Ya gola pe ba na bango 1000. Mais ya gola alibanda. Bakanga yeso bakangiye era ko bima komi libre. Avant na chetemba aye na epa na yo afandi aye na coin o ya fandi aza libre. Kena pesa mtando batama aza la libre ngaba nde bakangi nga na sepeli. C'est ça. C'est ça, comme ma belle makasi. Ridicule. Mais ba tomba kangi se ba mona niti batini mutu mususu. Ah ya ezaka ko tinda ti. Eza mais eza ngo clair. Eza clair. Yali kama obata matin, tout le monde a yebi que eza clair. Ah mon pesa ya solo. Yana ngo clair. Eza mabe. Yo pour apekisa kayo so apekisa kote mais te nga tuka ba pekisa na ba tuka na kuma kanga ba pekisa nga tuka kama eza bana na balinga raté. Bandeko nga pe bo mais soit ba loba déjà. Faut qu'on cesse. On se comprend. Yango wana. Po yo mutu bo swana na été bo bunda te bo zona likambo te, o surtout kaka ba kuma ko finga yo. Ah oui. Pe ba finga ko chaque jour. Donc il faut que yo ko manakana bango. Pas obligé ko manakala bango. Tala siata pata. Ezani na spiritualité. Siata pata. Nandeni. Ngana kota maboke pa mutu te. Mangwa azwanga na église na bima. Mangwa azwanga na bima. Muta memanga na liboko te ko la sanga maboke azate. Ozo comprendre. Ngana na bima to kutena mangwau. To sola na impresseur na biso assemblée la pe na bima ayaka na ndaku nde mangwa sepela na nga wana c'est moi pe moi c'est kitoko. Bime mono fa ko sa théâtre ça maboke impresseur me minga kinanga. Ntami manga zate. De bango ba simba bango maboko bayina bango pa ba major ba simbi bango bayina bango pa batungate. Na kenda pe inate. Mais na ni ataka ngo kwa ilo mususu. Kulikana bana ina. Oh. Ngamta osesa ngali kambazate. Iko misuki il faut finir. Na pe senga te. No yape no sengo ni. Ndako nangia mabe. Kitoko. Na voyage te. Olinga ko la mama deso mingi na mona ya misuni. Ya misuni na kati na tena mbisa ukauka na kati na tokiso na mafuta mbila. Et où me la raté à bassan et tana mesile qui ana longa nzala
Nga koki ko komi kikisa na niveau ateke po ba pesa nga na ke ko tourner ba pesa nga mbongo pona liesa ndako bena futa ndako te na tourner te na ko futa ndako na ko liesa ba leki na nga na ko lia pe na ko kaba mutu pa senga na kepe na pesi ozo comprendre oza ka lolendo nga lo ka ba papa na biso ba koko na nga ba lolendo koko na nga papa na nga ki metisa miso niao alongola basi 10 na libala po babala ye akina ba tatouage wa nga na zo bango mo bakata ba tatouage d'accord ko kata boy moi ça pembe miso niao mutazo ngo papa leki na biso na ba cousine nga papa so zo ko pembe na ye mais papa na ye mobimba ba famille lolendo famille papa nanga ba sakana bango te ma manipula bango te ngape mto manipuler nga azate oui azate sha bokuma ko banga loko nzambe londre nzamba kitana se bata mko sosola sha moko ah oui moko na mona ki moko lobi nanga supo sola na sila ali na problème te ngasina comme na mukolo boye na boye na problème te za la tio boye en tout cas na osepia na te to koma na osepia na tanga kombote na couper na ibisi de kamte tanga benga ke gagele na so ya poto to tableau mona yo to tourner pa na ibisi nga bi na tika kaka no ebse sur place ponga linga obomela bato moto ah oui ozo comprendre no ebse si parce que mutu boye alobi boye balingi na ya sosoli na nga ko benga na casting bilo nyoso tu wana bala moko boza ba 1 mois boza mabobongsa partout boza bien na bato nyoso parce que banyoso baza mande na biso ah oui a soit nga na problème ya mutu te na problème ni sila ya ni belle vie bango ne ba finga nga na problème na mutu moko te na ko ina sila likola belle vie te na yeba vie pour sila te na ko ina te ponga na tinde mo basa ba biloko wana te etali bango ozoyoka nazana nga clair na clair. Voilà, merci à Gabi. On est vers la fin de l'émission Nabiso. Merci d'avoir abonné tout à Congo Liziba TV. Merci de balinga. Bisa Gabi Rosane mungamba mu. Naza mungamba te. Aboine penza. Naza mungamba mutu te mukabimana ministre ate. Ah oui. Ata bo mana ministre. Ata bo mana ministre comme ça mungamba no te noza camarade no. Ah oui. Non lombo li sokote no memelo sakite. Osani ne. Non lombo li sokote no memelo pe sakite. Soko zaki camarade nango ko bimwa sa ministre na beti maboko na noya na zwimbongo na keime na okoma zoba noti. Ah oui. Oko utiliser ngate, oko msanga mutu mabe, o sesa makambo nzamba lingaka te. Ah oui. Non. Ya Gabi regretaka na ndenge ya relation amine koma bongo na ndeko no Belvi. Na regretaka. Yo yebi. Ah oui. Na be mission na yo yebi. Ebele. O yebi. Ebele. Le babaluke na kaf. Comme ça. Ebele to défendre. Bato no ba finga ranga chaque jour. Na sala ba ngwe lokote. Neti mto kwa Prince Luamba. A finga ranga mikolo nyonso. Azora mikro na yete bato bazaka toujours contre nga. Ya Gabi alobaki boy. Nde eko sala ngani. Siko so muto za na plateau, soka finginga. Bele bima bepo na ngande eko sala nga nini. Po yenda za mongamba, yenda zo banga batie na rôle tenga na obanga te. On a leké na valeur. Na leké na valeur. Ozo monde. C'est ça. Oh. Ça passe. Et là on y. Donc aucune dokité. Tout le monde to émission pas tout le monde en espace sale abi olinga kaye. Ya wapi? Azazei makasi, mwana mukie. Tant que toza roza na ye nazo tinda ya zakino na 22 ans. Geta za mukolo na ye. Geta 28 ans. Yena mito koko za taba 25 ans. Koso to totali bien to kosa bana to bulunga ne kosa taba 3 ans 2 ans te. Ngakutu na yinaki mwa mobali onanyo yo. Fâché. Ngata fâché pousse pemena na osepe anete. Pona makambo ye Ernest azo yebisa biso. Kiazali na mwasi na États-Unis, fâché yiba numéro na ya pesa ba makangu na ye. Bengaka mwana mwasi wana po fasha za ko zuwa
nde baza kofanda ye biloko ezoya bakoli ezoya mbongo ezoya fasha azokende zuwa ngai kutu na poni fasha osala boye ye mo mta utiko zo no azwa ko na fem na fem na kuna na suka kuna bisiko zaki aye na yo apeso valeur fasha mtazwa kai apeso valeur akomi suko balukela komo kyo suzua na zo sepe na fasha te ok neza ka boye foko yeba papa ko inaka mutu na divagation te ndiko na pesi fasha raison tali kamwa ke bambelanga donc akeko luka rôle ou bien akeko luka kota scénario ce ko babi na été loba boye ba lambiye est-ce que yazo bakena linga nga sila te sila yebi yo te sila yebi yo te oh yo so kutana sila bo so na sila yebi yo te eza bien te tout le monde contre mutumoko ce n'est pas bon toza banzambe te to limite mabatu te komona nga Gabriel boye eza motema na nga te yana eloko emso na salaka nzamba ko dévoiler kango un jour ah oui na ebiso nga na ba outrage mais na lobaraté na bomba un jour eza mukona ko tomboka ya bien prison na nga na okendango pe na lobaki na prison na ba relation na na prison makambo sala maka c'est mo konji moko aza bakoya pe ba yibio na prison na ba kino kote mponi maboda 5000 10000 leko so bima poko bima mbongo ebele ngana zo ebisa out prison eza ba tout so ba linga bima na prison na te lo ba za ndeni na prison on a tinga beso na côté prison ba zo na na chambre vous comprenez va na chambre nanga ba konja prison wana bakoya ba yibio mo konji moko lo kwa ibito za bakoti so wa mibali maboda mokonzi moko azawana emso po mo pe 10000 obuma ka so ba bimaka te nga ba betela nga masoba so ba lingwa bimala bona prison te alinga be balandela dossier nete azo économiser na ekaka na prison ba so ba bijoux ya tika ba konzi bakanga kanga baza kuna bana ba mbongo bafuta ka bango la prison no zomona na ko kena pe ko pema na fai na ngai bolo ba busangise nga pe mbona bima na boyi ya oh mokolo ba c'est mutafandi na ebo tiki ye botiko ko tumbola mutu oyima ebele na loba ngo clair ngana mama top depuis makambo ebele mama top témoin ngana ye toyebi ngana ye toyebi bo mina bino mukoto ko loba ye kutabanga bangaka ngate nkona ko fungula ebela ba kise ko fungula munoko pe ba ko fungula misu batika ngana fanda ne na fandi na ba outrage nanga nazo bomba na lingi nanga ba problème te na lingi na toza la bien toza na biso malamu toza na biso bien mkolango toza na biso bien otanga na moko toza na biso bien yaya natala kana miso so yaki mutu mususu mais ça loba makambo ebele cc mais biso nga loba te na bomba na motema nanga na fanda tina nini biso ba artiste to koma malheureux bayebi sike uta bayebi bayebi malheureux nana ba outrage mais to fanda nye to bomba to boyi kaka mais nzambe pa lo la raté ala lipete ambe mo beba to sentir ala lipete mutamta zo bondela na kwena ye nazako zwa boye pona nini boye nazako zwa ta boye eskomeli biso boye yoka nzamba oyoka te ba ofele bazawana o ba bokola baleki na bango bazawana o ba bokola famille bazawana bato pasi bazawana bino boye o kase bango kato fanda mukolango eza pour le bango journée kabito matato ki roisi Charles de Gaulle so yeke ba ki opema ba la poto abia ko ningisa botika to fanda
mais Ernest tika kombo ya Gabi kitoko tuna lo nakele kolinga Ernest na kolingele nini ana eloko nini oyo aza nango ah oui ona kokele kolinga na kolingele na pona nini aza pe kitoko te kitoko ne talinga te pona ngaza mwana yo mabe te asina bana ko na lingio na lingio yo moto da mwasa mbala mais na linga ko makasi na yebi bapi bat bayebi ape linga ya Gabi makasi oui baya mode na linga ke makasi mukoninga sese mode na linga ko to beta mabuda tonton o na linga ke makasi babobo manoka na linga ke makasi Christian Shoga kutu camarade na nga kutu ba génération moko te un problème te il avait problème te enda kosi akosi ba taika la plateau mo ke ba utiliser ye na mwa mobalo na bengana kana ndako ozo mona ye moka tininga na loba na TV ponga na bomba na ngaki na bengana yi Prince Luamba Prince Luamba siko ye moka tindi na loba yango na TV e sopie ozo nanga po ya ko senga bisenga senga bo senga ka senga ka bo senga ka senga ka bo fingela ka batuni pour s'organiser peut-être organisation ezate so ko finga ka bat faut oza lolendo oui neti nga comportement na nga na zaka lolendo oui un comportement mabe le fona ça les fort na zala kanango ko ba loba nga te ke ba asenga kinga te merci ya Gabi mais notre nourrir le mois souka na tuno na les cas mona na pesinga kanda ko sakana te comment ba ko utiliser na facilité boy o lui non dimo bebi sa relation o ngana to zakina biso bien to sola ka pe bien ka wamba mo mikolo ndambo na to limwana to mbom to mo na pete na bosa na epe mutu na pe za pe souté to mona na pe souté ozomona mutafuta kuma makambo na ye to mona na pe souté subitement comme ça pou ayebisa ki Teresa linganga nana tomboki ya kosakana te nana bi atangi kombo na yo na TV ba comédien za passe siko so ngati bolobi bongo ne salinga nini sepe na tobeta ki maboda ne ko sala nga nini eloko na nga moko na sukola kango nga moko sebo ebisi batu na TV ne ko sala nga nini même moi na nga geta ebike na aseka kikutu abike mama na ye akosala ngote ba mikolo kutu na beta bango bakara ba telefone evanda te ezole na beta kara na boyi ya théâtre ka te ba ya théâtre te ya mibali penza sia aba pe Teresa kufita za na bombo Teresa tombokela komi ko beta monoko kitoko te ote eza yote ayebisa kango batu misusu batango ba Teresa bi bomba tango ya yebisa ki pono tenge ba kombo na bango to tanga kombo nanga bêtise do batsinzi ya loba na mwa mbalo ya ko beta maptolo awa lokwa na bengana kiye kanda wana vana nango mikolo na mikolo na lobi yango na TV sikoyo wa ko beta matolo na bengani yo esika kanda na yo wuti pona loba yango te. Merci ya Gabi tumba likamba ki pese zani nango nani likamba ki pese impesa ni namuna juzo yambaka Teresa na sikwabi na kobeta maswa ki pese ba komande bobi likamba ki pese ayebi na ngate bango ne bakenda ka ki pese bango ba kobeta ngana ye nazala te na mona te na yoka pete na yoka na TV na koloba ngo ndenge ni molko yeba te likamba ki pese ngazani na luka te Mateo yoki obombika. Na koloba bona italinga nani. So mabode beta maba mwa sambali. Ezala kana ngo boko kuta na bo soif ebisali bo salit. Ezala kana ngo. Ngimpese kuna. Wande skole na sepela tende tekeza lo ba bloko. Nga sepela. Na sepela te bo secret voyage ba bomba ngo. Lo mabode beta makuna. Te na pese exemple. Buya bepi mabola te bika na kobeta jika ki pese. Kasi le akompa ya gola to yeko makameko bimba bimba kuna o mayo mutalobi o boy na bo. Bazaka so 4 na mayo tinga yebite. Na yebite na zalate na mona pete. Ata beta maboda fa ba bomba. Amakamba ngwa biso. Yaka bila kila ngolala. Merci. Ba makambo na yebite. Ngaka twanga pena na sepela kana ngati.
Obso to saba voyage ya milai pe makampe leka. To kanga minoko chilelo. Mais pese yindi. To bomba, ata to discuta, ata to sa ndenge ni to bomba. Voilà, merci Yagabi Tumba, merci na abonné na biso. Message na bato nyonso. Pete. C'est quand on est venu. To zapela docteur Mogijo. Non, ba la journée. Ah? Non, ba la journée émission. Kasi yo mokochi, yo ndio ozobukana te. No bukana te nazananga. Yo ndio ozobukana. Nazali. Dans oyebisa yo olobinini, ozobet ozokipengate. Olobinini ozokipengate. Ngana bige yo kope uti pana na boya pwane. Merci na ba abonné, ki dédicace na bato na yo batali yo na Congo Lisibati. En tout cas bato nyonso tuna linga bino mingi. Ba mbote na bino, ba terrain na biso boyebinga commissionnaire munene 350 na takaza solde lisusu. 350. Docteur Mogijo azawana azobongisa po abimisi piso avant ya nduta sava nduta sala na base ya kisa loto ba kisa loto tozo pakula ka banzete wana ba kasa wana ezo silisa nduta na ndemo kwa kusakana te benga na 089 66 61 779 na kopesa yo numéro Docteur Mogijo o benga mama so za ba nduta soigner nduta patata musu bazaka alingio makasi melero longoli kaka talia moni oto ba nduta musu ya bien te wana to bata banduta mwa mikemi kyo ezaka ya bien te wana mona mutu pa eloko ekeko kokweya ekiti soigner yango somba ba savon na yo ba nekolo ba tindeli yo yango opakoli esika banduta ezali kisepso pe ya tampon ezali ezoko sunga ezako salisa atoza na tampon yango ya ndenge nini bakisi na biso ezali et pas Docteur Mogijo en tout cas bobuka na te. Vraiment. Merci à Gabi, merci à Batou Bandibiso et bon on a un peu fatigué moi ils ont makasi. Moi eleki. Ikolo moi ezate. Na yeka po ya Gabi pour nous eza pas si pour sinon na ina la vraiment fatigue et tout le monde balasima. Bye. Bye. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous.